La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana kini bana de partout. Tout le monde faut s'abonner massivement à la chaîne des Zama Kamo TV, des Zama Kamo TV, des Zama Kamo TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otale lingi zala yango. Ba nous a kitoko awa to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Tout social donc faut s'abonner massivement. Et ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Ah oui, bonjour, bonsoir à vous très chers amis internet. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je suis très ravi et très heureux de me présenter devant vos postes téléviseurs et pourquoi pas sur vos ordinateurs ainsi vos téléphones. Bien, beaucoup de silence et puis beaucoup de joie, sérieux. Alors, je vous signale déjà que je suis entouré avec deux grandes personnes tout autour de moi. Donc ce que moi déjà entouré nous voulons bien présenter cette émission pour pas blesser quelqu'un non plus, pour léser au balandarabi surtout au salama makambo mais du moins pour na koluka ete ya ko canaliser makambo ya koluka ko simplifier ainsi ya ko pesa toli na peut-être ba omona malamu mais isa mabe nous le savons tous, c'est pourquoi tozali awa ceux de monde déjà marambo c'est que toyebi ba actualité na biso ezali nini mikolo ni eza ko régner liboso to bana ko beta musique ezala ki succès photo te ka ba to ke na ba point ya ba vente ya ba disque photo ya ba nani o azoteka ma trop nani o azosala boye yango nde actualité mais lelo yo actualité est commis ya bêtise et commis ya buzoba et commis ya marambo peut-être batata na ba maman na bana ba différence et ba na souste qui est papa qui est maman qui est moi na donc c'est que masolo commis na ba na kukaka ya marambo eza ya tina te ya bêtise. C'est pourquoi j'ai voulu bien ya ko présenter ya ko sala analyse plutôt oyo na des grandes personnes bazali tout autour de moi non c'est déjà na liste na o azana sima ya caméra afongola bango pour que balandi o bazolanda émission noire et blanc ya Merveille Kwedituka maestro de la presse congolaise ba nani azali na gauche na ngai puis nani azali na droite na ngai. Premièrement nako tunana o azali déjà na gauche na ngai à se présenter et par rapport total na ngambo ya mobali nako loba déjà bonjour le garçon le plus sympa o azapembe na ngai. Donc bonjour Merveille, bonjour Nabatutu, Bolanda Bisso. Donc ça c'est la simplicité de la presse. Donc Brice garçon sympa. Donc voilà. Brice garçon sympa, Landi et puis na koto bon accident moi musique donc les managers nous ce que vous comprenez il y a un manager à ça côté management puis na moi force mais dis-moi na tu sais makambo nanko parce que il y a makambo sérieux les grands managers bonjour on continue oui non continue voilà bon Ngakomona Yannick Chamala, je suis manager de Sarah Kaloumé. Donc voilà, bon. Maramulo est un des Nisco. Vraiment très chers amis internet. Bon moi déjà ambiance émission les allèles na bandi était bon moi déjà le lengen ba ben ezo pesa mila. Yo posa mon lobeli. Maramoto solo ngana yo ngana to yebi yango et pas ibanda na ndingizo ko évoluer toujours. Première question ngezala. Est-ce que le lopo te kaba disque? Est-ce que le lopo va faire na bisu qui est bien? Est-ce que le lopo est simba? Il faut qu'à mtakala kolaksa na bisu oba innocent. Bon, moni Merveille na web solo moko déjà congolais à vivre à loko la mututé. So na bibongo nanga lo bateke congolais za nyama. Non, ba congolais baza ba intelligent. Mais toi na difficulté moko na rata Kongo mutu na mutu alukaka asa la base na bandenge mo bosko na bandenga ngo yangwe komo sopa bango. Vous comprenez? Voilà. Donc yo mo yebi mamuto to leka nango banda yo wapi plutôt koma wapi. Donc ça te gars pour ça la base, il faut mutakele bima na écran. C'est pas normal, vous comprenez? Et puis bato yo bazo sala makambo wana na ebité soki na mitu na bango to bazana bana to bana famille. Est-ce que ba de lokona que bana bana to na famille? Parce que les loso tali na kini même moi na mukaza na 8 ans 9 ans. Alors c'est l'Android déjà. Alors c'est la téléphone. Parce que supposons que mon amoni oncle nae amoni tante nae amoni papa nae ba publier le roman ya bongo. Vous comprenez?
nga so na lobby ba biloko zo salama baza épargné na mambona ce qui na kosi ba biloko ba osala bango mo ba yebi ba luka base. Vous comprenez? Donc ba luka base. Tant yo zo ba kenon ba zo luka base eza ba biloko bango mo baza conscient ba osala yango. Au copé ça va prévenir au yoda personnellement au comprendre que non oyo via ko tala ka salami boy donc c'est qu'ils a yemo comme ta salamu izabis. Premièrement pour ngamta changae azate pour soye maître Kazi maître Tété Kabwaka bana simana donc avant yo ya déjà bon bazala wana pour basolana donc le maître Girin Siloutoun. Voilà. Maître Patrick Ibens. Donc voilà donc au moni ba maramutu to le kaleka e bandaili buso héritier wata asali ba vidéo bon apc bambote mon frère place ali goga c'est ce qu'ils a qui na acte wana ye mo azoi téléphone azo filmer ya pesa qui point de vue na lobby que non téléphone na eza ki iPhone X yango biso toza bazoba toza banani nto c'est la iPhone bazui iPhone na ye baki nango ba biso biloko na kati. Vous comprenez? Et puis tant on zolo ba bongo liboso justice pe ba pe sur raison au monde a dit que ça n'importe quoi, c'est dit n'importe quoi. Vous comprenez? Donc c'est l'iPhone et qui pour bazoa bilo wana iPhone wana ba chana na téléphone mususu bazu bilo kozaki na non to ebi biso moko merveille ou utiliser iPhone na yo ce qui mutu mususu ça yango comme jouer, n'est-ce pas? Donc voilà, mais yo comment c'est l'iPhone bazu iPhone wana ba triquer yango bilo rebim na kati bon na ebité. Mais gloire à Dieu, c'est ce qu'ils a dit déjà liboso batutu abaïba limbisa et c'est les qui nango. Donc voilà. Après il bika ndenge la nani. Ezaki sou na rappeler nga non. Tu es kokota tu es kokomana to sauter non pas Herman. Herman. Bon, Herman net singa na ebagete na ebagete na yo yeba etonga. Donc c'est bese simbi. Donc bese simbi donc na yo yeba e tangwa luka kia sala wa sala yona. Mais oyaye ngana na koloba te kiza base. Hein? Na koloba te kiza base na koloba lo mo ondire soit à côté ndakwa ngaba efaki fa sala bongo. On est à Koloka, non? Koloka. Donc, bah, image, tout le monde a une vidéo. C'est Koloka? Oui, mais non, c'est ma solo. Bah, image, tout le monde a une Koloka. Donc, tu as ligne à la population, à l'okane peuple. Mais bah ramni yozolo bah Koloka nengeni parce que on les a vidéo on t'a filmé bah publié en peut-être c'est au lobby base to comprendre que oui c'est base mais on n'y en a pas suit pas non avec ça Koloka mais quand on un peu expliquer balandi il y a Eza Maham TV surtout bah fidèle pena il y a noir et blanc Marie Gorette bah salutation Nabi ceux qui n'a le beza Koloka pourquoi parce que mon tant mutu a fongoli téléphone ya commencé la vidéo ou muta pesi sima. Hein, bah filmant obi ke bato be ba lobby fort pour na vidéo ya nani voilà donc ba lobby trop pour na yango ba tout ba bino aza beta zone na fait spam so to bi beta zone na fait spam donc ba PD non ta petit point de vue na vous comprenez ba jar ba vidéo tout to mona eza koloka ça dit mta sali yango pour loka bato na sens wana vous comprenez musu poso mona au mona ke noko ba trikele vous comprenez net héritier wato na ko episode ke za ki tricage eza yemo quoi sali vidéo à conscient que non c'est la vidéo vous comprenez donc déjà tous les gars m'ont donc ba vidéo msu to mona eza koloka ça dit mto sa vidéo pour ba mona mutakala na to benga ngone kibonzambe non et on a le bic kiboloka donc koloka donc voilà c'est ça. Voilà, c'est ça, très chers amis internet. C'est toujours votre émission Noir et Blanc. Bi moto ya danger. Bi le photo 6 ça makambo. Oh le pena photo kata makambo. Alors les loyo to ina ba sali ya nzambe. On a notre depuis ba année bazala ba sali ya nzambe. O ba te abiso lo ba nzambe. O ba préparer biso pour l'enlèvement pour le biso ki nzamba eto bunga nzela te to kota pe lola yango. Ba koti makambo. Est-ce que eza tricage pe pona bango yo d'abord ozoko ya mango ndengeni est-ce que vous êtes convaincu que ba oyo sto ba propos to zobima eza ya solo to eza ya lokuta d'après non molobeli. Bon donc merci merveille merci pour la question question c'est pelisinga au moni déjà question autour ya basala nzambe isa ne lo moko to e barate basala nzambe baza basala nzambe mais baza bato vous comprenez mabe ezaka parce que au moni même mambetali connexion na Bible Eli a là besoin Elisa a besoin à se connecter na Eli pour atikala na manto atikala na mwana vous comprenez alors elo ezoboma bandimi na biso pe lelo ezali église ozokende pasteur ochoma beaucoup ozwa connexion na ye est-ce que pasteur ango
azo bénir yo toi modérer yo. Vous comprenez? Question il faut te poser en wana. Pasteur azo bénir yo toi azo modérer yo. Et le soki otali mambo tout nanga ya ba pasteur lelo. Déjà pour nazonga moi sima le vieux Quadra Koffi Olomide que j'ai sali. Koffi Olomide le ba elo moko déjà il est kana ba vidéo. Pour nga citer non abanga na ngate dans les frères Mike Kalambay abaki so Mike Kalambay à Kotilo la sege pas Kotalo la. Mais tout le cas a des contestants ni wana que non tikala ko ya tikala ko mona vie na profiter à le ba vidéo wana tinda biso msusu ko ta YouTube to ki ko lukango Italie lukango mona ngo et puis Koffi asuka wana te alobaki susu au dernier jour vous direz que je suis prophète. Donc les lots Koffi a prophète. Donc a prophète. Vous comprenez? Pour nous le bagage basala nzambe bon ba mona wana bana bon basala nzambe bana bon le roi pense moko. Vous comprenez? Bana bon normal ba pe le roi yo merveille. Vous comprenez? Basala ga o nyonso mutana nango pour ça sala déjà sentiment tango pousser muta sala vidéo. Vous comprenez? La petite oyo autobim sa vidéo kala minita et sali base Elia Eliane vidéo wana auto salomoni ke ba filmer te za yemoko asali vidéo na ya tinde la mobile na ye so pesa ki Moïse Mbie na yebite asali vidéo na ye ça dit aza consciente que nazo sala vidéo oyo na ocha mutakala na nga na téléphone pour na tinda. Mais non pas publier na lolengo ba publier papa na ngato lo ba to za la pe na droitier ma. Oh mettons yo ça la vidéo ou c'est la téléphone Android aux yeux déjà au tin des années au publié tombe d'un soir mon commis de publication bon deuxième personne troisième personne pour mon enseigne vous comprenez et ça nini au moni mutu temps moi na plaisir le roi ba pasteur ngaku tu na remarqué que ba pasteur excusez-moi pour na terme ba lela ko sala mambo ba chambre fort que ba biso temps na télé boye mais non so mamba solo mais yo moni mambo to mona te ah merveille boni boye ko mambo to mona yo moni ngote. Donc Eliane matango lo ba ona ke vidéo na sala ki oyo zai pona tine la pasteur Mbie pour pasteur Mbie ça na oni pasteur Mbie yepsangai pour pasteur Mbie azwa vidéo na tine ba ndimi ya église ni ya cité Bethel yepsangai lubati non atine le pasteur Mbie tamso pour pasteur Mbie c'est là pas c'est là. Donc tant on sala ngo za conscient mo ke nga no sala vidéo pour na tinda la mobile na ngai soit des gens so mobile na pour na tindela donc eza marambo batu ba osala ngo bango mo boyeba eza ba vidéo msusu mutabino na sa no vidéo na buaka pona loka batu ya kibondoki net ba jara Herman voilà net jara Herman otangi kombo net nga personnellement na yeba ki était pour nga bon théâtre na tala nga total ba vidéo loin besobe banane base nde sali ke batu msusu ba ki était ba yebi mtloa pense mo kona nimite ga yebi à travers ya vidéo na yo yeba siko ya on a epsi wana eza kibondo kikoloka ça dit ba vu vidéo bazo sala mutu apesi sima abaluki liboso po babwaka batu musu te azala PD mutu beta zone na fait spam. Bien trop chers amis internautes, bien c'est votre humble serviteur merveille Koueditou maestro de la presse congolaise. Balbi photo Lucasco, bato boye. Tous les autres fonctionnaient très bien. Bah vérité, bah bang l'autre côté parce que ça c'est la presse, hein. Ça c'est la presse. La presse toza peine à maramna biso oza que non toza protéger quelque part. Donc c'est que s'il faut tout ça la ramsa lango boye, il faut tout ça la rango boye. Marie Goretz a holandanga na mitso a pesa ngai raison ngal le vieux nous dit le nouveau riche na kata States. Pourquoi pas le vieux Patrick Ndenda qui balobi lourd la suprême mama solution ba yib marambo tolo ba. Siko le masolongo makambo oya makamna bango ba chambre makamna bango ba photo makamna bango ba selfie écoute parquet écoute na maboko à l'état. Awa pesiko yo Moïse Mbie pas kitane kinte parce que nous sommes amis qui là ça ba tout bani né ba tournage. Au moins était siko que non quelque part net pen ne kona biso aluka pe moi bezement boye na mutu ya Moïse Mbie to est-ce que yo on demisa mapena que non Moïse Mbie azan tête ya bangambo petit lien na ça. Déjà pour nous répondre yo maman continue nous parquet et na parquet il héritier écoute les gars directement en justice ba kata kinini o héritier 8 téléphone asali yango volontairement à Samusi mutakala ya moi sabatu atindi mais la justice peut ça qui est vie privée na yo donc voilà le rôle à Eliane asala qui vidéo hein ba kanga qui était ba revolver boy sala vidéo non yemoko
sentiment naie à sali vidéo à Tindeli Moïse Mbi et que soit disant que Moïse Mbi n'a publié de Yazoloba que Moïse Mbi n'a publié vidéo ana vous comprenez donc so bakena justice ba magistrat bakataka nde bakata héritier balo baka eza vie privée ya Moïse Mbi na Eliane alors ce que pendant tout ça tout comme na suka ya émission parce que tu as que temps pour to meka ko fongola to ba mémoire ba comprendre la vérité place le côté ezali parce que jusque là mususu ba et place le côté ezate place vérité ezate mokle na auto dernier message ko pesa na ba o ba bazo senga ba vidéo wana na ba o ba ya ba vidéo wana na ba o ba sala ba vidéo wana mokle na ko zalani déjà surtout pour na ba basi na osongela canon ya Eliane dans le vélo moko batbaola nanga ba comprendre déjà au moni bana basi en général ba sala erreur bakantaka pour mobile ya lingayo il faut mi pesa 100 fois to 200 fois na mbetu to faut filmer mutakala nao otindi mingi ba fille kini ba sala ba vidéo ba otindi mi bala poto et ba publier bango non mobile po bala yo nde biso mi balé to sa boye mi bali c'est-à-dire pona bala mwasi ngana otala te mwasi na sexe munene to sexe mukie mwasi oyo aza excusez-moi pour notre terme masoko mikie to masoko minene non biso mibali polinga mwasi makasi c'est juste la stabilité donc otala ma mwasi oyo comme sanga stable vous comprenez c'est ça parce que tout nanga nini omoni mwasi soki akangi ba photo to apiper si trop na mbetu pa mobali suka ezala rara mobali yana tellement accouché na trop aleki asu mwasi msuazo le mbanda ye babali ete ezoke kabo poni na muto mobali lorsque mobali openso bala mwasi basi ba pensaka ba bala ngai faut voile na nga robe na ngeza jar faut fête na ngeza masanga makasi mais mobali tango bala mwasi a penser na mutu na ye mwasi oyo na bala ye pour memelanga stabilité mwasi oyo na bala ye pour na foyer na nga a encadrer yango. Vous comprenez? Mais na mito basi ezakate yon voilà pourquoi na zo bango bande on a biso basi ba ba vidéo sel mobile boki mutakala botika na bino ibala poto la plupart ba venturier ce sont des comédies tout le monde en a théâtre donc teka mutakala non pour rien le biso salé mabe a publier mais quand ça peut mibala qui ne peut ba ça la bloc on n'est pas basa poto oui et ça boit vice versa donc voilà mibali pe ba sala bongo bazali lelo batu samusa bana basi trouza bana mibali vous comprenez batu ba publier banzele trouza bana mibali vous comprenez allez là petit mou batinda ki ba mutakala soka petit on a beti fois de route azu mutakala batinda la wana abwaki yango vous comprenez ça peut bien te baya tout ce que loko wana eza faux tano ba mamboeleka vous comprenez donc bref na lobeli basi pe mibali na qu'est-ce qu'on a ba artiste ba artiste balukaka base mais base yango ekomi ya salitaire et à salité na ebité mutaoye sanga so mona mutakala Davido mutakala wata toyebi vous comprenez mutakala Davido toyebi mais mutakala wata toyebi si photo lo ba vérité vous comprenez et puis ba pasteur en tout cas lelonde na yo mona ke biso na bango to na biso nde moko mambo biso to salara ba ko basala ngo plus biso vous comprenez plus biso parce que ma bena bino parce que bo tambo na kuma nzambe lo wana fulongwa donc il faut longwa et longwa vraiment donc voilà on a zaki non. Alors tout comme déjà dans souka ya ba analyse na biso mais du moins tellement tout travail moi trop déjà moi matin comme moi me pousser mais to luka soutamo mo to solongo pe na bien pour to fongola ba tout mémoire moi quelques salutations déjà na ba o balanda ka surtout o balina o talaka yo molobe ah donc voilà là j'en profite na pe sa mbote na son éminence maître Kazi et pourquoi pas na maître Tété Kabwa Kabwe son natali bono mona les boss Zide Makolo donc bambote belé so na boaki boss Zide Makolo c'est que pense moko a ebi donc voilà pour na bosani pété Daniel Kotoko donc les sénateurs donc les récupérateurs de cuir muto mundele a salela bord quoi bimisi ma journée donc yewana vinanga Daniel Kotoko bambote belé place osali poto na poto donc voilà pour na bosani pété so na boaki été facilika la chypriote tanya lenga la fille sans difficulté financière donc voilà. Bientôt, chers amis internautes, je crois que vous étiez nombreux afin de nous suivre. C'était votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise, avec votre émission Noir et Blanc. Je suis très heureux de savoir que vous étiez nombreux afin de nous suivre. Là, je vois déjà Balobi Marie-Gorette, Marie-Gorette depuis Paris. Moi, la pototongo, pourquoi pas Falil Falga. Babik Saltation Nayo, le vieux Eric, le destin prêtre Azamoko, le vieux Noudi, le nouveau riche, 3 fois boss, le vieux Patrick Ndendaki. C'était sous le patronage de mon boss André Ngambou.
depuis Londres, pourquoi pas Madame Grace Ngambu, Simba bien boss Talarapo, Eza Makambo TV, et Kende Liboso, balobi sans oublier, balobi Berveli Mouchips, Makamongo Yangote, ya Pesa Sima, babi biso to long avika kaboye, to lingi ba jote. Donc Betazol n'a fait spam. Babi yango na Pesa Mpanzi dans mystique. Biso to kenango boye, biso to bona biso vitesse ba munenge bo sengela biso, et sans oublier chef d'état-major Papi Kawaya, l'un à la Zaïroise Gloire Tama Thérèse balobi, Nzouz Mawete, le vieux d'English, maman bienvenue moi balobi, to continue toujours Moussala, nga nazalaki na sengo parce que